bolandaka Lingala News Magazine et puis ça va information à solo. Ne vous trompez pas d'adresse pour être bien informé. Suivez Lingala News. Ndeko ezalaka ba 4 martyrs oyo badiembisaka bango mokolo ya le 2 juin 1966 pe oyo badiembikaka bango na place ya Pongabi oyo lelo tokoma kobenga Stade de Martyrs. Nde mokolo ya le 2 juin 2021 bakosala mobange ya messe ya action de grâce na mémoire na bango na Notre-Dame du Congo ya Lingwala na heure ya 9h na Notre-Dame ya Congo ya Lingwala na 9h juste pona kokanisa batu lokola pona kokanisa ba martyr oyo lokola Emmanuel Bamba mwana ya Congo Central pe lisusu Alexandra Mayamba mutu ya Nord Kivu na yango Jérôme pe azangaki te Jérôme Anani mutu ya Équateur nani yango alobi nde katanga etikali nsima te Evariste Kimba mwana katanga ya solo oyo azalaki parmi les 4 martyrs na yango nde tosengi na bino nyonso boya ebele na mobange ya messe oyo pona kokanisa mémoire na bango. Lingala News atikalaki nsima te lokola journal oyo ezalaka toujours na nsima ya peuple congolais pona kosatisfaire bango nde akendaki inde kokutana ye moko ya Emmanuel Bamba na kombo ya honorable maître Angélique Lukunga Bamba oyo bakisela ye lisusu mama capable oyoka ye moko ndenge alobeli mobange ya journée yango na mikro ya Lingala News. Maman Angélique Lukunga Bamba bon soki natemi liboso ya mwa etando moke oyo nazali kobelela mbela nazali kopesa na bana ya Congo mobimba ba tozali wana na Kinshasa pamba te tozali na misa monene tokosala pona kokanisa milimo ya bakondo mine oyo bana ya mboka babungisaka bomoi na bango na le 2 juin 1966 na kanisa bino bana ya Congo bayibozaka na bambula wana bobotamaka deja batata ba mama pe bilenge ya lere wana bobosani histoire wana te ya batata mine oyo bakufaka na place tobengi Stade de Martyrs oyo koma lelo Stade de Martyrs oyo tobengaka bango le congé de la Pentecôte boyo batata mine boyo président Mobutu abomaka par pendaison donc baboma bango na singa na kingo na esika wana batata ya kala bayebelaka ngo mingi na Pongabi place alaka Kiltrana kasi lelo yo bato bayebeli ngo mingi na référence ya Stade de Martyrs toza na misa monene banda bakufati lelo ezali lokola 55e anniversaire oyo ekomi lelo mpona bango donc le 2 juin 1966 au 2 juin 2021 55 ans ekoki mpona bango uta bakufa tobengi bana ya République démocratique du Congo baye bakozala disponible mercredi wana le 2 juin na ngonga ya 9h tozala na cathédrale Notre-Dame du Congo sur 24 pamba te bato wana bazalaki bato ya province moko te bazalaki lokola bana mibali mine pe province mine lokola papa Emmanuel Bamba azalaki moto ya Congo Central papa Evariste Kimba azali moto ya Sud Kivu et papa Jérôme Anani ye ali moto ya province orientale pe eteni mosusu Équateur pe papa Evariste Kimba ye azalaki Katange donc na bango mine wana bazali bana ya Congo tokaboli ekolo te pamba te likambo bango bakosela bango to likambo balingaki kosolola soki pe ezala toyebi te po tokozalaki na esika wana te moye tokata ndai ke ezalaka bongo te me baye babetaka lisolo baye babeta lisolo yango baloba te bakoselaka bango likambo balingaki kosala complot moko te ezalaki nde lisolo balingaki basolola me tokamwaka mpe bato bayaka kobimisa bango bandako na bango bakangama te bakufa te kaka bango mine wana nde baboma bango bakufa likambo te lokola bakufelaka mpe likambo etali ya mboka biso totikali mpe tozali bana ya mboka nde tozali kobeta sete tobeleli boye atokabola elongo mawa wana biso tozali nango biso bafamille ya bato wana mine wana bakufa pamba te bazali bana ya Congo bazali mpona tokabola bango te ke oyo ekolo ne boye te
tozali bana ya mutu moko malamu boya tokabola mawa wana esika moko po banda bakufa tosala matanga na bango te ke tosisa matanga na bango tokunda bango po toyebaka kutu te esiko balakisaka biso na kitambo wana esika cimetière wana ezali eske bakunda bango wana te toyebi te lokwa tokomi na état de droit soki bakolingisa biso kotimola bacimetière wana kozwa badeshe etikala mikuwa na bango ndenge tolobaka na nini na lokota français nde tokoyeba soki bakunda bango soki bakunda mpe bango te ekoyeba na ntango wana eza nde procédure mosusu mais mpo na mercredi le 2 juin ezali nde misa toza kosala kaka mpo na kokanisa baoyi wana donc messe d'action de grâce ndenge tobengaka